Shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Ezo dépendre vraiment na air bolanda vidéo oyo. Ezanga wana sœur Marie-Grâce. Sœur Marie-Grâce na koti vraiment na bandako na bino lisusu na na esengo. Tango na ya liboso ba caméra na bino. Merci vraiment nazali pamboli na bandako na bino to bondeli mokie. Merci Seigneur pour nous lelo oyo pesi biso mukolo kitoko natiki bandeko nyonso bokolanda message ona se na loboko na yo tika te Seigneur na l'instrument oyo poni na tango oyo lekana ko bandeko moko a comprendre message oyo lolenge nzambe yo lingi olingi ye a comprendre lolenge ngana lingi te mais lolenge yo lingi na pamboli bandeko nyonso na pamboli message oyo na kombo na Yesu parce que na bi message oyo ndo déposer ki yango kat na motema na ngai pona ya kopesa peuple na yo. Amen, amen. Alléluia. Sous na ye na message na biso mo exhortation moke sur intercession. C'est ba intercesseur azanani intercession eza nini. Vraiment na zui na lombangu vraiment na tanga ki na mukanda 1 Samuel 7 à partir à 5 tina 12. Donc na ko recommander biso to tanga na biso Samuel nyonso tout na linga vraiment kolobela mingi intercesseur azanani mingi toza tolinga ba prière tolinga ko bondela yes mutu nyonso ko bondela na ye mutu nyonso ko ya prier na ye mais ezana ba oyo ba bengami ba intercesseur bango ba bengami ka juste pour na ko bondela pona bato pona ko lela pona peuple de Dieu. Natala ki définition ya intercession intercession na Google na beta ki na Google na moni intercession zo bana biso la pardon pour n'atteindre qu'en anglais mais en français ce qu'il faut attendre en français. L'action intervenir pour le compte d'une autre. L'action intervenir pour le compte d'une autre. Amen. Ah wow. En anglais, la version sur lobby, the action of saying a prayer on behalf of another. Donc, eza action ya ko saying ya ko loba prière pour na mutu mususu. Pour na yote mais pour na mutu mususu. Ya ko kota makambo abatu o etali yote, ya ko intervenir makambo o etali yote. Intercesseur. Nazo ki ba exemple moko o nzamba ko kai ko pesanga avant to kota na ba na version na biso na pesi botanga na ndako. Eloko liboso nazwaki pona ko intervenir na makambo oyo etali yote tozomona ba avocat. Intercesseur aza lokola avocat. Intercesseur aza lokola avocat. Avocat ta yebi mutu na bomaki mutu. Ayebi na vérité. Mais avocat azanaka toujours pona ko défendre mutu wana. Ata yebi mabe ya mutu wana ndenge nini avocat telema wana ka pona ko défendre ndani mutu oyo azo sambela. Azate ke non a livré ke loko na yebi mabe na kende te avocat ata ndenge nini a ko défendre. Exemple mo yuto elanga film mo natala ki ya star moko star aneza ki penza mwa kala. Na boseni kombo star ango boyebi payer ba kizaka ya bomanga mwasi na ye. Avocat na ye azalaki papa na ba Kardashian. Robert Kardashian. Na ba ndeko mususu anor bazalaki ana. Na histoire film na talaki ezaki histoire réalité histoire na ye. Robert Kardashian azaki penda ko croire na camarade na yete ke aza innocent. Mais lokola azaki avocat na ye a défendre ki tina suka. Mais na film na talaki azonga zepsa mwasi ne kutalobi tika na yo tika kasko défendre lobi te naza déjà na dossier na ko tika ngona katikati te fona kende tina suka. Akende tina suka procès na balonga ki procès wana. Mais na suka après kolonga procès a camarade na bimi molongi obi asala kini bakanga ma binemi bandolo bala susute. Po
ayebaki ke camarade na ye pona ya mole ke camarade na ya bomaki mais comme azaki avocat na ye il fallait qu'à défendre ye a défendre ye tina suka mais na simande aye kolakisa ke non ozaki ngala ndima na accepter innocence na yo te bakangama binemi eza histoire moko so nzambe asali ngolu na okoma titre wana na se ya video na biso to na ozonga susu kopesa bino titre na botala ngo eza histoire bien star wana na zoloba na bosani komboni mais bato bele biso to yebi na biso eza histoire moko américain mpona oloba intercesseur azana lokola neti na lobi avocat mpona kozala intercesseur fo linga mosala wana eutala motema lokola mosala lokola kotanga lokola avocat na pesa exemple ya mwana nga Joël azaki mo abenga mama Marie grâce oza na valise te valise anini po atia balivre akende nango nakende nango na library na bibliothèque omona komona mwana donc na aya moko lokola mpe lalala retard omona obenga ta mosu ba 3h 4h na bibliothèque na library osali nazotanga pardon donc alingi musala na ye ki avocat wana apesi nyonso na ye kati na kotanga wana moko ya na église omona etala na valise nga nazoseka ye bavalise eza na balivre donc livre moko vo bandela kotanga ngo so ekombe po comprendre kaka moko ya anglais fo banda kotanga po comprendre mwana elobi nini ndenge noko défendre ngo wow ezaki wow nayebisi oyo eza niveau na nga te pardon oyo eza niveau na yo lokola ezalaki eloko alingi yango fala sani yango aotanga bongo po comprendre po apesa le meilleur na ye l'air akobanda musala na ye donc eza lokola intercesseur soko olingi kozala intercesseur il faut vraiment oza na motema compassion ya kolinga bato ya kobondela mpona bato. Pour avocat asambelaka muto oyo azali ko défendre même tina souffle na ye ya suka poka muto na longa kesu wana aza kobundela ye poka muto alonga nyos oyo mabe muto asali me ye aza ko défendre ye ya lokwa biso ba intercesseur na zui susu na doctorat to mona ba docteur classe moi aussi la raté le quoi avocat classe moi aussi la raté docteur classe aussi la raté ata sali 10 ans na nini na université à silisi mais classe mo bimbe si la raté donc pose à la docteur faut linga musala wana so lingi musala wana te oko cause la docteur te docteur akoyeba ke muto yo penza akufa na ye mais yazo lukeleka solution ayebi ke muto yo pema na ye komi na suka donc eza eloko moko koyi kosala te mais pona ye lokwa aza docteur c'est vraiment na apportaka ya ko sauver ba vie donc aosala tout po mutu wana abika akosala tout po mutu wana azwa vie ayebaka mutu azokufa po ayebisa bino ke no bope mbongo na bino eke nango pamba botika meilleur préféré bobebisa mbongo te mais botambo ele kwa kobebisa mbongo po na mutu wana abika yango poza la docteur po linga kolinga ngo classe na eke nango milai exemple na corona awa tomoni ndeti nga na compagnie na biso bato bele bakime misala ebele bakime na bango misala mais ba docteur bazui risque bakufi ebele bazui risque ya kotraite malade bayebi te na nini na kisi nini biso tolala pongi tokangami na bandaku tolobi ba guarantee ba confinement tokangami na bandaku bango bakangami na bandaku te se sacrifier basi na bango se sacrifier mibali na bango se sacrifier bana na bango natalaki na Facebook ne bando poster baton ba poster belé docteur moi akoti na kati ndaku na ye azaki bien teni banini moi na azaki je crois 2 ans amoni papa akoti na ndaku alinge maman mtanda ko filmer alinga ya ayamba ye ati non sko choc wana mwana pesa ki papa ko boya ye ayamba ye choc ane beti papa bandi kolela afuka me azolela aleli aboyi mwana ya mbete mais alingi abo asauver nde mwana na ye
pour malade en ndenge bande ezo bi pese mela to na ta on l'air yaki to yebite na mupepe na koloba na bizu et to yebite ndenge malade wana yelaki to yebite bas bakufi ebele po anini apportaki serment na yo ko sauver vie bazongi ba classe pe belé ba luka mayele nini ba luka malade to ko traiter ngo ndenge nini malade ne lekeli bango mutu coronavirus lekeli bango mutu covid-19 lekeli bango mutu mais bazala ki on a docteur pour na ko sauver donc ozo mona panique batu bazana bango so nga na ki malanga na va na ndako so balonga musaba longa bango. Mais loko les a compassion na bango, loko les a passion na bango, passion na bango. Les a loko et a do bana mite mawana. Il fallait ba sauver ka ba vie. Ba préférer à lose, à perdre vie na ye, mais à sauver à moto. Yango to benga docteur. Siko eza ndenge moko yo intercesseur. Aux avocats azotelema entre juge na muto asali mbeba aux docteur oyo malade eza na nzoto ya mutu fo ya kobikisa. Est-ce que aux vraiment Bible bito banda ko examiner biso moko? Est-ce que ceux qui pendo ko s'examiner au monde a penza que non yo za penza intercesseur wana o nzamba zoloba na ba catégorie ba intercesseur? Est-ce que nzamba bengo vraiment intercesseur a ozala fier na yo? Tozi Bible na biso mukie na mukanda ya anobaki 1 Samuel 7 5 à 12. Na 1 Samuel 7 5 à 12 notanga nangaka 5 notanga 5 après notanga je crois notanga p 8 à 9. Na kata Samuel atomoni bana Israël ba eluka makambo. Ndi bakendaka koluka makambo na bango bakoluka makambo. Samuel azaki na ete. Bake kosambela banzamba babal, banzamba ba starter. Samuel azaki te bazu nzambela bango ba abandonner. Biso chaque fois bana Israël bando pesa nzambe mu Congo. Nzamba banda ko livrer bango bazala frapper. Samuel azaki te. Bakei bake kosa nini koya kokota na makambo ya mabe. Bible lobi Samuel dit dans verset 5 Samuel dit assemblez tout Israël à Mitspa et je prierai l'Éternel pour vous. Les basali se makambo ngonza Samuel lobi bango nini bo sangisa bana nyonso tu ya Israël na kobondela nzambe pona bino. Tokiti na se reconnaître que nous n'avons péché contre l'Éternel. Na 8 Samuel a lobby, na 8 lobby, bangomo ba lobby, bana Israël. Et ils diront à Samuel, ne cessez point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main de Philistins. Samuel prit un agneau de lait et offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Amen. Natangi nanga kaka 5, natangi 8 na 9, ce que vous allez vraiment dans un verset oyo. Ah bana Israël na mati muke bakenda ko sala nde basala kama kambona o sepelisa nzambe te. Nzambe a livraki bango ba Philippiens bakosala bango baye kosenga bamoni ke non eyindeli bango baye pa Samuel kende kolelela nzambe na yo yebisa ye ayokela biso mawa bondela pona biso yoko tu na ngata mso bon po ani bango babondela pona bango mote ngape na mituna kinga bon po ani bango babondela pona bango te mingi tokomi oloba ke non tozana temps de la grâce birido ezate et pasuki il faut te kokota biso moko. Oui, tous en attendent de la grâce. Oui, rideau eza ko pasuka. Oui, eza la barrière sous-souté entre biso na nzambe. Mais eza la makambo sous ko mutu o apôtre Paul alobi loi de la nature. Eza la makambo sous o mama yo moi soko sali. Tous la bana na bandako surtout bana ba maman baza bana ebele. C'est moi la seule bêtise moko. Ebini, a ya pa nomba la mo boité.
Tamsu leki ya na ye to leki na ifo ko sengele pardon mom, mom, she says sorry, he says sorry, just forgive her, just forgive him, mom, you see mondezala asali ezala bambeba mususu oyamba na moko emoko, mom sorry, mama limbisanga, mama pardonne moi maman, mais ezala bambeba mususu mona sali akokotalo na misubo ete pola nini mabele kisoni. Donc il faut mutoya na nukotala niveau akanda na yo akitisa kanda na yo. Bano bazala bandako basitu ba parents ba Afrique ba parents ba poto mingi ba bungisa mo autorité qui parent. Ba parents ba Afrique wana. O ka mo la so sala ki mabe. Akota tamsu na lupangu te na ndako te fo mama kitsa na papa motema. Poso ki akoti na ndako biso tokola bandako ya papa azobeta baobeta yaya biso babeta biso totakiba bika obeta yaya bino bozolela. Poso ki akoti na ndako bongo frapo ya kozwa boyo kelema ata musokela mukana hôpital. Donc esenga ke non mama fa kitsa non papa motema ye mo ayebi ndenge kozwa papa lamba papa kitisi motema alela ramono kande kiti yosko yo senga pardon. Toza l'attente de la grâce, pourquoi pourquoi nata onga mo la koyo senga pardon, oui, mais ça makamusu se senga ka intercession, intercesseur intercéder pour na yo. Et ça makamusu senga ka intercesseur a intercéder pour na yo. Bana Israël matoyi mangongi ba yindisi ne ba mesala ko yindisa. Ba ebi kenzamba na kanda la biso moyeto ya liboso na ezate. Niva kanda na toko yate Samuel yo kende lelela nzambe wana pona biso. Samuel a intercesseur a que intercéder pour le peuple na nzambe. Là Samuel a lela ki a pesi offrande nzamba yamba kyango. Tamsu bango moso ba yaki nzambe tamsu ngazo offrande na te po kanda nzambe yaki makasi makambo bomba salaki. Samuel a dit bo péché contre nzambe na bino. Bo abandonner ba nzambe wana bo kotsa ki nzamba aza le Dieu jaloux alinga basangisa ete. Bango batika ki ba kosangisa ye. Bakila ba nzambe mususu. Et Samuel a dit bo abandonner bango. Bino na bo yati bo selanga na kende ko sololela bino. Na tala niveau akanda na ye na lempa ye na lempa lempa ye kande kite bongo bino moko boya. On a rôle l'intercesseur. On a un rôle intercesseur. Amen. Un intercesseur. Faut ana motema munene. Intercession est un rôle. Intercesseur a un rôle moko munene. Bible binanga na onini. Yesu avanda na loboko mobali ya papa azoko intercéder butu na moi pona ngana yo. So qui intercédera te na niveau masumu eleki na Sodome na Gomorre kutu bien meta moto na ete so bangaki batumba ya moto soki pe nini turo na ngaki na ebite mais tellement ça na mutu moko azo ke intercéder ta wana Sodome na Gomorre mutana ko intercéder pour na bango azala kité. Merci cher Saint-Esprit. Yango ba nokisela ki bango mbula moto kozika na moto liwa moto na ba bébé. Mais na tana ngana yo tozui grâce mutu moko azo ko intercéder butu na moi pona ngana yo. Aza ko intercéder pour ngana Bible bi musala sala kazo ko intercéder. Papa limbisa bango, papa sala boy, papa zongisa boy, papa limbisa, papa yokama, papa. Aza ko intercéder butu na moi pour ngana yo. Bible bien intercéder na faveur na ngana yo. Donc intercesseur aza na rôle moko ya munene kati na mokili oase. Kati na église na nzambe, kati na corps du Christ, kaka église na yote mais corps du Christ. Intercesseur faut mutema munena ko supporter. So ko mona intercesseur ko ba wana ba charge nzambe monga sina bondeli ngaza na zalaki na langage wana. Amen ma charge nzambe. Nzambe tali singa te wana intercesseur te. Intercesseur faut la ta compassion.
Faut lata problème à muto lati yango. Yango yeso alata problème na biso tongo na butu moi tongo butu moi azana pona ko intercéder pona biso ko bondela nzambe pona biso. Ce qui est intercesseur a comme lemba comme on ba charge ya bato za charge mama bato za charge c'est kaza eza sumsala na ote zonga si babanda ko examiner s'examiner pour intercesseur faut za motema o supporter tala eza ba mama a supporter ba bêtise mususu na basi ndo a supporter ba bêtise a mibali to ba bêtise a bambana so mitema bongo nzambe ndi aza na besoin intercesseur aza nango motema ko supporter motema lokwa Moïse la nzambe alobi na ye nazoboma peuple oyo na peso peuple mosusu soki ngana tozali na pesa Moïse to ngeto ndima na biso po peuple moko teti baratisa la Moïse kana peuple moko peuple ba problème peuple moko ya stress ezaki occasion bien ezaki Moïse ta sengaki ezaki occasion bien Moïse andima oui eh merci alors bien ça motema merci penza get rid of them not get rid of them not get rid of these people baki ba pesa nga batum so ba ona ko comme ça bango kwa ba robot na ngapo batum so nga konsa to kwa ba robot ona ko diriger bango ndenge nga na lingi. Mais Moïse le quoi un intercesseur. Le quoi intercesseur. Alobite. Soki uto koboma ndenga. Ngana ndima kufa pona mutu. Est-ce que comme na poana soki ko boma ndenga peuple oetikala. Bak mokile koloba nini? Nzambe la bango bimisa ki bango pour na Israël na Égypte ya osala bango mabe. Yo intercesseur mokile loba nini ba o baza pembe na yo olemba obondela pona bango biso ni suto kote na kati ya bag wana na kati ya saki yana obakeno eza ba charge ya nzambe na zongi na bite na mitala so na za intercesseur langage na ngeza la bongo te tam sous langage na eza la bongo tam sous langage na eza la kabongo Moïse abaki te tika ngaka na peuple oyo basali boy lelo ba ye babi yo kaka mto yo kaka nzambe ngo biso pe to ka nzambe ngo okay nzambe ba yo kayo aye nzamba fongola voile ba o te to ligi susu te ah nzambe pesa nga caractéristique à Moïse so ipe na okoma Moïse a koti makambo eza yete aboyi. Est-ce que yoko kota makambo ya yote? Est-ce que yoko ba penda oui na intercesseur onzamba zoluka? Est-ce que yoko tele mana brèche ba ke oui? Intercesseur za motema munene. Tango zo ko intercéder pour na bato tango zo ko bondela motema no foza la polele. Si motema no eza okangama, est-ce que nzamba yo kalibondeli wana? Est-ce que nzamba ko sala? Foza motema munene. Mama, motema munene. La Bible zo bana biso. Nzamba lobi toluka baleli. Baleli wana ba ya ole na kanda la Jérémie baleli wana abe ba pleureuse oui basi mais baleli wana ba basi surtout ka raté ba ya ole la te baso ba ko ya kolela mabondeli ba ko intercéder pour peuple de Dieu ebika. La rabi soki peuple na ngai soki na kangi likolo mais peuple lange ezongi na sema konanga bafukami babondeli basengi bolimbisi na kofungola likolo bato ba kobondela ezala batu nyonso tute ezala mutu moko fwa ya ko intercéder po nzamba yo limbisa afungola likolo nzamba zana posa bato wana est-ce que yo za mutu wana to ya noka otama kelele na misu na mato ya nzambe est-ce que yebi rôle na yo intercesseur to sepela na oka na kombo ngo obenga maka intercesseur intercesseur nga za intercesseur et comment le la griffe papa eza musala olali pende o kapelo ndi ba beti o mpata ba wana lamuka
au moins te faut bon de la pona mutu boy et ya ero pongi na lali fatigué biso to la bareta mais ozo kapena mungo babi na la mu koza mu te faut bon de la pona mutu boy eza ba charge ola makambu na moko elekeli yo déjà mutu elekeli yo mutu o banda obondela baba biso na kata na makambu wana omona te fo bondela pola mutu omona te pola e bon makambu na ngane c'est important te sikoyo benga maki intercesseur donc faut ça musala na yango wana est-ce que yo komi na niveau wana tozo sala ngo kaka pona osepelisa bato pona kombo wana kaka osepela na kombo wana bamona ka osalaka un intercesseur eza musala makasi yango Yesu asalaka osala musala moko na Yesu osala musala moko na mwana Nzambe eza musala makasi moto baka Saint-Esprit yaka ko intercéder longo nanga donc osala musala moko na Saint-Esprit sœur nanga frère nanga luka oyeba est-ce que vraiment vous allez mutema na aux intercesseurs vous avez vraiment un rôle wana aux intercesseurs vous avez vraiment na caractéristique wana ba bengo intercesseur nga on a vandi na koma ekoloba ke non ba charge Nzambe na bonde la main à main mais Nzambe zongi singa nazaki na mutu musula baki ye na bonde la nga supo na yete Nzambe mo za ba charge ba binini na yo tala message oya mosala Nzambe moko otaki kote ya si pardon lobi Nzamba lobi na nga na kata mo message wana na se repentir na bongwami ya sika na se repentir na komo senga Nzambe nga na osala musala mona Yesu seke musalo eza grave nasala musala mona Saint-Esprit seke musalo eza grave seke fo musala oyo yango intercesseur fo luka bato bo okende na bango nzela moko musala ekende liboso soko kotika na groupe opoka kokota bakilo bato misusu bando lata yo bando kolemba ba raison bato misusu bando zala ngo pe bando mipesa ba raison non yeba musala na yo intercesseur azalo asoda aza avocat so esi ba futie mbongo na ye lenya futie mbongo na ye e na buto na moyo sambe na biso to fuya mbongo te biso siko to ndimama ko benga ma intercesseur ko benga manguna mbebote ko be moka po mokili tozani aux intercesseurs te so eza na département oyo et cause à sérieux na kati ya corps du Christ les intercessions batambo na obanga Nzambe batambo na tosa Nzambe oui toza na ba difficulté oui toza na ba faiblesse eza nzoto Yesu alata nzoto abi faiblesse en nzoto mais ma sœur mon frère na lisungia molimo mo santo de kolonga pe makambo ebele so moni problème eleki yo kima na yo Bible lobi l'homme prudent soit moni mal de loin abatama na yo ndeti ngala lela ko batama so na moni na okokate na batami na yambaka téléphone te na mona na miso bato te na batami na ngala kata chambre na nga selon na sala nini to mona kake oh sœur Marie ka sala ka makasi sala makasi lela batami bongo lo na sala nini na ko le certaine ba faiblesse nyoso na komo le lepane na komo lo banaye ce que zonga pe mona na te na mona na te nga bongo na mona na te la repesa nga makasi bato ba comprendre te ke bato to bandala bango nzela mo ba koya ndenge ni batika ndeni yazo continuer te stratégie na nga yango wana mudu mususu ko so ya mi fonta moni mabe te na batami non prudent na batami nanu na batami na mi pesa makasi so na makasi te na opesa o makasi te ndeni na osunga na batami nanu le na okoma makasi na bimi yazo persévérer kaka
po wana na kati wana na batami nazolela nazi ba verset bando d'accès yo lobaki boy yo lobaki boy yo lobaki boy lobaki boy na okisa kombo no soni te mokili ezozela po babele bavandi bazozela kaka yo bunga yo kweya bavandi bazozela kaka po batiola nzambe na yo bayokisa nzambe oyo okisa nzambe na osoni po bango bazwa raison ya koseka mpe bakotiola yo me yo oyokisa nzambe na osoni te yo oyokisa nzambe na yo oyokisa nzambe na osoni te nzambe na otika yo te sœur nanga frère nanga elo na ngeki natalisa biso na ntango oyo sur intercession nalinga prière mingi nalinga prière nakobando prier no prier no prier no prier no prier no lemba te place o prière eza nazali première o prière eza place bu ata na mbongo atike te na odefa nanga kaka nakende prière tani nzambe ndo olekisa nga na bape aolekisa nga na makambo wana mpo ozozaki mpenza un livre lelo akoma opesa biso molali mpenza un livre me obengi mpenza grande sœur na nga mami naza besoin quelque chose tielanga mbona compte fona ke prière lobi mosika mpe wana okei mais comme na temps moko nakomoloba ke non bacharge ya nzambe nabonde na 6 amen nzambe ayo balanga te wana intercesseur te wana motema intercesseur te motema intercesseur akotaka makambo ayaka kointervenir makambo etali ye te akotaka makambo etali ye te intercesseur aza bongo aobondelaka mpona libota na ete aobondela makambo moko boye yo intercesseur aveugle intercesseur azala aveugle te intercesseur amonaka po bandolo lakisi otala likambo boye mboka kutu eza oyebi te motu kutu aza te ta mosu mosali moko oyebi te nayeba asu message mondeko moko azwaka ayebi ata mosala yango te bapesi ye nkombo makambo nyonso abondela intercesseur bongo intercesseur akozala moto basurprise te corone beti kaka boye yo surprise o vague moko ezoya yo surprise te intercesseur fondambe deja ayebisa o likambo ekoya na ntango boyo bana deya kointercede siko soko mpona kointercede soko ozozala surpris se koza nano intercesseur te se koza nano ozoya koprie me oza kointercede te ntango mosusu ozoprie na mitema makambo na mitema bafardo na mitema wi toza na bato toza na baposa oyo toza na posa nzambe asalela biso wi toza na makambo ebele oyo tosenga nzambe asalela biso me liboso na tele ndeko moko alobi oyo tokenda eglise mpona kobala mpona mbongo mpona nini bon c'est que yoza lo yebi na opti no kenda église te eza ba pagano ebele babala mabala kitoko bazala bambongo bazana ba succès bayebana non tokenda église mpona ngo te tokenda église liboso mpona royaume du ciel bokonza liboso nakozwa nyonso tu na minute omene nakangi miso soki etikala wapi oyo papa lézard alobaka okotaka na mwa kese moko tokenda église mpona mabala te tokenda église mpona bozwi te toni te tokenda église liboso nanu mpona bokonza liboso bokonza likolo pardon bokonza ya likolo nyonso nde epesamela biso na nsima ntango yo comprendre ntango yo komi nde nzambe apesi yo nyonso tu wana nzambe esi apesa biso nyonso tu poso olobi mpo okende mpona bambongo mpona banini eyaki na mabala bato so akende bango église te babala bango baza na kimia baza kuna bakimia na babala na bango babiso okende église mpe ndomona kaka ayaki na bien na libala na ye na église libala ekopanzana na kati ya église ayaki na ye bien azalaki na ye bien la azalaki mopagano na mobali nebaya na kati ya église libala epande tokenda mpona yango te tokenda no mpona royaume du ciel bokonzi ya likolo nzambe apambolela nga baintercesseur nyonso bisika bazali basi ya mabondeli mibala mabondeli message oyo ekota na bandako na bino botanga Moïse botala Moïse bosenga nzambe asunga biso baintercesseur apesa biso bacaractéristique ya motema Moïse toyeba koziyeba motema kosupporte insupportable toyeba motema kosupporte insupportable tanga Samuel na Samuel apesi Samuel 7 wana so toke na Samuel 7 mobimba so otangi yango
bana ezande bakenda osala bakoko kosala mais baye kolobala Samuel pourquoi momo bayaki te bakobala Samuel. Donc partagez message oyo. Intercession kokotaka na département moko quelqu'un te yo po kokoma intercesseur ya ndako na ome zala na ba caractéristique oyo nzamba lingi intercesseur azanango. Esaïe azalaki intercesseur. La nzamba azoloba azoluka na kotinda nani. Nzamba ndo mwana mto otinda te. Abi na otinda nani. Esaïe telema bitindanga. Intercesseur za prêt pour no kende bitinda. Intercesseur bonde 1 heure du temps lembi. Ebela makambo ezala mokila nzambe yo bonde 1 heure du temps lembi. Ebela makambo ezala mokila nzambe yo bonde 2 heures du temps lembi. Oui nzamba koza na prière 1 heure du temps. Oui nzamba koza na prière 5 minutes. Oui nzamba asala na prière oyo zo utala motema na mbebote. Mais ezala batango susu. Faut kota na intimité na nzambe. Ozui temps mulai. Au moins so okoma lisole koma lengi. Et okokokende soko tala nanda kokota bapaya lisolo comme lengi place okenda ke wike pokene okaka tokena okende oba na 10 minutes okende lisolo te me comme lengi bokende ka bokende soko soki okomi na intimité na nzambe prière et comme pena place obo solo la bobeta bakati na nzambe o lemba prière te o le bate ke na uti déjà obonde na bonde la société prière sans cesse te o bonde la tika vraiment nzambe apambola bino bo s'abonner na chaîne na biso Time of Grace l'attente de la grâce na français l'attente de la grâce Time of Grace bo s'abonner ebele to leka vraiment awa na ba exhortation nzamba déposer loko na kati motema na biso to bando ya ko pesa bino Facebook page na biso Time of Grace wana pe Facebook page na biso Time of Grace TV YouTube na biso Time of Grace Facebook page na biso bo s'abonner ebele nzambe apambola biso apambola bino to zanga te na ko soutenir mwana mboka o asali biso marque bilamba MG Star Boutique to soutenir ye aza mwana mboka aidaka ba orphelin na bozuna ye moko azo aider ba orphelin azo aider ba veuve azo sunga msala nzambe nde nzamba azo memela ye. Alors, ko soutenir business na ye marque bilamba sali new brand marque bilamba sali ekozali pamboli nzamba pambola pe ko sunga ye apesa moninga sourire ndende ko les heures azoba chaque fois pesa moninga sourire wana to ke ko like aimer page na ye MG Star Boutique page na yango wana MG Star Boutique so boke kuna boza ba information nyonso bolingi boko komela ye numéro de téléphone na eza 0044 pour na batalibanda 79 54 080 355 yango wana dans 0044 79 54 080 355 waneza MG Star Boutique mwana mboka asaleli biso yango tosunga ye nde nalobi wana ye moko avandi liboso na bino Sœur Marie Grace nzambe apambola bino nabondeli mpona intercesseur moko bisika azali nzambe leka na opesa ye makasi oyo alimbaki pesa makasi o ayebi rôle musala na yete nzambe abanda ko izwa connaissance ya rôle musala oyo bengele lokola intercesseur atele mazala mwasa mabondeli azala mobala mabondeli na kombo na Yesu banda ko impacter bango na esprit ya prière fongola matoyi fongola miso bayoka bayeba nini lolenge nini o lingi kotambusa bango na ba faiblesse na bango na ba difficulté na bango nzambe kotika bango te bundela ba intercesseur na yo nyonso bisika bazwami ya minoko nyonso parce que nzamba minoko nyonso na pambolo nde na lobi gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wanezaki Maman Marie Grace, Sœur Marie Grace, ya na bino mo na bino leki na bino nyonso na bino nzambe apambola biso wana tokutani mbata sima. Merci.